O de matina ngeza ka tang bango ba o changa ka na ba miniature ba o lobela ngaka yango wana ka polin. So ba o cha o susto kufi. Kanda sore leki mutako krakepe. Et surtout que ba master ngo penetinga. Pona boya ba master nga pona protéger ba nga esenga calcul ta. Bo apporter la nga netini. Bo apporter la nga netini. Netini ni. Pour mère ami nga c'est mon mari. Ay alors. Parce que quand ba master na pe ba cause la pour pe li bala no ekufi lobi po moni mo bala bali pe parmi ka ba master no wana ezala. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Na telema na toza awatai. Toza awatai ya maman Nicole Malonga. Donc Azaf partout dans le monde. Oh, toza awatai ile makambe. Maman Nicole Malonga. Yo telemi wana. Mima hata sula milaite. Anabuaka na ngati Nicole Malonga makubia. Na kuma kilo mkusi. Ça complexe. Una solinga mezi nyoso linga. Solinga ekokayo. Kota papa. Nevisto. Yasika Eyi. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Merci, soyez libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne mon corps. Sarah la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe.
naza osine na Barça. Nga moko 10 ya équipe. Naza longa bino Suisse ya Messi. Bana nyonso tu ya Barcelone ya monde entier. O balinga femme no misobi na monde entier. Tous s'abonner na Sarato la TV. Bunde bomona contrat na ngai. Merci akeni. Bonjour. Ça va? Je suis le meilleur, forêt de lumière. Ah, et le monde est compliqué. Ah, oh, pour qu'il en reste bongo na bongo. Yoga. Me dis, cherche pas chez moi, car je suis pas dans ton assiette. Me veux. Le monde est compliqué. C'est à moi de voir mon ça la bien. Merci beaucoup. Merci pour la batibo tala na ebité au salon au bomba to au lekisa na ebité. Tu es arrivé à la patronne. Merci beaucoup Paulin, merci pour la batibo tala vidéo Zara Moussa. Je suis le meilleur, forêt de lumière. Ah, et le monde est compliqué. Ah, oh, pour qu'il en reste bongo. Ouais, bonne santé. Bienvenue sur notre émission Vérité présentée par Paulin Mukendi. Bonjour, bonsoir. Ça dit pas Herbo Kolanda Bisso na Sarato la TV. Ba union so balingaka Sarato la TV. Ba abonné à Sarato la TV. Ba vrai ya Sarato la TV vraiment. Boza tellement ebele wana bambote na bino poko ela mo tongo ela mo. Bon début de la semaine, bon début de mois ya novembre balobi novembre bandi kitoko wapi lundi le 1er. Novembre makambo. Merci na bino nyonso vraiment pour na confiance et fidélité bo pesa biso na ba vidéo na biso na ba émission na biso biloko na biso nyonso salaka bozalaka wana pour na kotala yango. Voilà na émission na bino vérité na yembeli bino moko ya ba chroniqueuse balobi aza mbingazor de la presse quoi. Aza moi munene azo peser à moins lourd. Ça dit qu'il faut que le bango nyonso wa toko betani analyse moko par rapport ya makambo e koleka na réseaux sociaux toko lobela makambo ya Koffi Olomide bato balobaki trop Koffi akozonga su Kinshasa te Koffi azonga Kinshasa a beti des concerts samedi dimanche et ça lagi vraiment ya koyinda toko toucher pe point ya ndeko na biso autai ko bala Grace Tembo il paraît ba divorcer na voyé bango toko découvrir avec invité na biso vraiment ekozala kitoko. Merci na équipe technique ya Sarato la TV nazo mona bongo ingénieur Ars derrière la caméra bon délivre bon c'est qui babi baza tellement wana pona ko la bino toujours musala ingénieur 15 bon guérison na yo bandeko tout oyo tozala na bango na Sarato la TV ba mbote na bino Jonathan qui vous na 10 amis bali balobi rendez-vous ne pas manquer chaque samedi chez Joli wana boya koyoka musique ya kitoko ulingaka rumbati yakoyoka rumbati ulinga musique ya kilelo yakoyoka kilelo ulinga kikala yakoyoka kikala ulinga maima koya yakoyoka yango vraiment avec l'artiste Diego Milito wana chaque samedi chez Joli wana à partir de 16h ndou les DG bandi makambo DG zalaka wana vraiment boya ebele boya koyoka musique. Merci na sponsor na biso Azura babi pona ba papa maman walinga mobile nazala kitoko maman walinga mobile azala mobile mo batutu batiaka ekan ça il azir ça il tombé la papa azir au mon appel yo mo pe ake papa akoma penza teinture moko bien pone koma vraiment lisse akoma penza kitoko c'est-à-dire batu bandeko na biso ya kine azir déjà disponible na Kinshasa partout aux alines monde bengaka ka azir aux amafuta no ba sala le livraison na pété pe eko melate aux attend moi 3 jours té
vraiment bozala ebele bosala azir ezala vraiment kitoko. Merci ingénieur Ars, ceux qui ont même langage nangai au fungola un plateau bandeko bayeba natanga ki kombo na été mais aza déjà wana na biso. Maman Sarah, bonjour. Paulin Mukendi, bonjour. Bonjour na babone na biso surtout. Bonjour na batunions tout baota la biso sikoyo. Et bonjour na groupe WhatsApp nanga mobimba. Bonjour na l'homme selon mon cœur, Papa Diego Milito. Balobi mobali nde cerveau Paulin. Mobali l'arte. Mobali taïté. Mobali titreté. Mobali pocheté. L'homme c'est le cerveau et la femme. Donc mobali nde cerveau. En même temps ça cerveau moi si en même temps faux cerveau ça la yo mo en place. Donc faut dans la grandeur à cerveau. Faut dans la mutema. Donc l'homme selon mon cœur, un grand merci à toi. Un grand merci na batunions tout ba na ba commentaire ta sol Bemba bafana. Ozia basamba bafana. Nana bafana na moni makia la kumba l'enfant mystique. Maman 4R nakanga bango tout te wana mutu penza Président Sol Mbemba Sarah Abwele Nana Musibu Pamela Kabedwish Kalala Nani Susu Eliezer Nkanu Sarah Abwele baza tellement ebele Patricia Mozo ya otiko talara boy sukana ngo pour le moni bon me mango likolo boy ba sponsor nangai Majabu Gospel, Majabu Talent, Azir, Awa Toza Awa Taille, ya maman Nicole Malonga, Bambo Tebele na Tatapo, Efapekato, Bambo Tebele na maman Gina Amatou, Motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï, Amelia Mweba la privado ya Orlando Domingos, Babi, anniversaire à Sarato les le 8 novembre. On a botamal le 8 novembre. Batunions tout bolinganga na ebiki boko se manifester penda parce que ya bino Sarato là ils ont colonaï. Donc merci Penayo Paulin, merci une équipe technique dans Mobimba, na moni ingénieur Axe derrière la caméra, merci Nayo. Pourquoi pas na bonne délivre, bon c'est que un grand merci na EP. Voilà, merci na binonios tout, merci Paulin. Voilà, merci maman Sarah Balobi. Et ana mutu mon père autant que sanga cours en français. Elena Pemba, merci à toi. Merci aussi à Dassa, il est côté anglais pinda na obunda na kaka. C'est le colombe mon baronga système. Abonnez-vous massivement na Espro Cinéma. Bagagezo le cas déjà, le libo mesane plutôt côté la bino film déjà première partie à Zout. Toko chango aussi d'élever Léon na pourquoi pour continuer ko s'abonner na mon abino teku na ko s'abonner na Espro Cinéma. Pour na ba vlog nanga bokene na Sarato Last Life. Bon mon na ba vlog nanga nde pena na zoye ko l'anglais koko so wa psycho na romonyo ye ko na anglais na français. Oyebi ke world te deka na mona nyoso ezanga ko na septembre nana okiolobelanga na France kuna na conférence wana. Si yango na lelo ngina lobati. Faut moi anglais ala na kokuta na batu babeta anglais na beti anglais. Okuta ni pe na mutolukaka yeyo. Poka bolo balangi mo to zangi relation, hein? Faut moi English. Moi English il faut ezala wana de pole. Là mon à loin, na liso na sotara ba niveau. Vous comprendre. So nzamba o matisa faut ça l'effort au rejoindre ba place nzamba o commission. Kotikala na CT. So nzamba commission mutu, sala effort vie réel na yo ekokana na place o komeleli. Ngabna na sotara na ba niveau nde nzamba o memelanga. L'histoire avec les Paulin ko bukana te. Voilà, bon tournage ya samedi. Tournage, ma grande sœur chérie, Elise Saloum, je t'aime trop. Yep nanga na arabna fan nanga quoi. Alelanga fort. Alelanga fort yo saranate. En tout cas, Ezaki Sengo mingi na tournage nae. En tout cas, Paulin photo yiba maele. Bandero nanga pe o bolinga pe Elise Saloum bo s'abonner na SN Télé. Parce qu'il y a ça des différences, il y a des chaînes. Mouto aza professionnel, a mélangera tout et on ne mélange pas les tout. Au moins, il y a Sarato Last Life, pour la vie, nanga ba vlog nanga, et puis ah pour la mission, et puis eza pour la cinéma, ba mélanger agnos tout et. Donc même na ba nini na yo,
na ba description na yo, il faut ça bien précis. Les émissions, les vlogs, théâtre, les films, voilà, donc toko mélanger nyos tout. Alors ndenge moko bamaye les apolins torobeta on a sima caméra Elisa na matos monaki vraiment été félicitations hein, félicitations te mais axe na opesa bino stratégie oh la caméraman na Paulin azo filmer ba prise non baebi et puis faut mon bureau lokanda ba tcheli biso na écran ya 52 pouces na bureau faut mon accueil. Non, en tout cas, félicitations Elise Salomon. Tolingande babilo kaboy, tolingi boulot, il faut les ala professionnel. To mata ba niveau, to tika na niveau bassiste. Eh pardon à l'anti d'ange Elise, pardon. Eh na préféré. Kasi ti yango avant to kota na actualité vraiment, to me wana ko beta, ma ça yo rejoindre votre théâtre. Comme ça la pe mabuki. Ngaku na comité na bandara batu bayeba ngande na maboki media kutu na esimati ba maboki wana batu ba formanga Christian Shoga na PC Mbote président na biso Christian Shoga na les astres yemta formanga forma ba Vero ba Mélanie tozaka ebele na chief na biso Souriance to aka ebele donc théâtre to ba media ndeku na yibi ko yiba mais théâtre na bandango kala c'est kozongeli yango. J'espère que yo montant au côté monde yi mamboza la kuna déjà mamniza la mamboza la monde yebiti netini te tango côté de côté intil koloba pour déjà yo zakaya na monde ngo olongwa mais tango olongwa omona ba boelega ba jalousie ba kisi ba nini boye ba nini bo tuana na sa moyo mututu foza na kisi yo ebite ke ngana na kisi so ebite ngana apprendre yo alors la sa moya lelo yo mutu soko za ya nzambe te il faut za na mo eloko na yo neti nga na mo eloko na nga mo eloko na yo eloko monini kisi eloko na nga do ela kisi ke babwa ke langa malade retour à l'expéditeur baluka kofi na nga déjà nde temps okukanga nga ya mwa pasi pona na simbi musika pona bambana rien ya pasi lobaka omoni lobaka mutana un mot ya okanga nga ya ocha sara stop suka eza muto akela likona se mais lora yé akangi na ngata bike témoin na pela na yo mtokanga za te pole. Voilà, merci Zaïna enregistré à moins introduction par rapport à Mamboleka qui samedi nega Masara azongeli dans ma film. J'espère que Nesprod peut tourner non? Obligé. Mais ba premier film na yi ba mo pina ba star na biso ba kota na. Ngape na oyana mais voilà, merci voilà. Maman Sarah au futanga. Obi non, photo caché. Oui, caché nos alliés. OK, merci. Caché nos alliés. Tant on jouer aux autres caché. Et tant peu pour bien singa botali pe niveau na ngape. À cité. Ah, OK. Ça me l'a oh le niveau. Comment niveau ya ba bo mela ka bato. Et puis Elise. Ah, Paulin. Ata il aura bébé. Atika. Olingi shawama ba ke luka shawama. Olingi matembela okalinga na riz parfumé. Merci. Voilà, tous on siko na mubange analyse na biso. Na monet nga na bando jouer na kakuna. Na sport de oyati. Te na bando jouer na kakuna. Ba abonné sport. Ba surtout linga ka sa. Ba 500 bongo ba pianga. Na besoin film auto koma. So ma sa rejouer caché na yewu te pona bino. Ah. Oh déjà comme il y a pona boy c'est biso tant mon sport caché na biso ezala mukie to pesa e zo kune pa elisi ba pesa ke lomo ezali kolo o mona ke to za limité tant non kuna kutezala mbongo te Paulin oyebi accueil c'est important vraiment oyebi nde biso yambela batu ce qu'on a que mona nga basalinga ngo x5 ta accueil biso to za nango mais ce que basalinga ngo x5 nga na capricieuse mais est-ce que Elisa supporta ba caprice nanga vraiment habiter Sarah za capricieuse bo banana na ba tableau Sarah pardon ayebinde ovanda kana bato voilà vous comprenez oh pena place neta yango faut vendre aocha mutu na en tout cas j'ai aimé après mon film on a mona ga ba jeunesse ba tellement belle tozaki pena grand frère nanga Isaac Mai il est déjà tourné ba film Elisa tozaki na ye tozaki moi bato bele tozaki na ba tu ya
il y a les groupes évangélistes. Donc toi qui m'as belé wana Nathalie na PC Mbote, écoute à tika pe théâtre, azoy moi pause pendant 3 ans mais na moni azongi sous na scène, toi qui na Priska na PC Mbote, toi qui ba te belé kuna en tout cas na sepele na ngai. Na sepele na ngai kuna. Na sepele na ngai kana tikala. C'est to bana obenga. Na nina koma na ngai mutamaboki akuna. C'est tu comprends bien aux ala mutamaboki et pas Elise kaka. Ceux qui battent musuba benyo okete. Te na mutamaboki Elise. C'est ceux qui battent musuba benyo tourner noté. Te na tourner parce que na vie au moni relation les kilars. Mututu a Monica Obenga ngana jouer nelo ne na boya te. Bonga personne a besoin mutu wana. C'est réciproque. Voilà. Merci maman Sarah. Toko ta siko na analyse na biso maman Sarah mikolo utukoleka ezalaki ya oyinda wa Kofi esiline bakangi bo ya kozonga susu Kinshasa te. Kofi azongi Kinshasa. Bien mon bangé na concert ya makasi samedi azaki na nini kuna na côté Kinkole kuna dimanche azaki na terrain lemba ya JD wana ezaki vraiment ko yinda na ebiti comment on a ba ambulance so wana impressionné ko zala nini par rapport à Paulin, pour ton info Congolais botama déjà na monté à Mabé vraiment Congolais t'es africain to botama na kimote Mabé alors tant que tozokola mutu na muta développer ngo na ndenge na ye o alingi atikala motema Mabé a demeurer nango a redemeurer nango o pa habiter ngana oluka nzela malamu akena nzela malamu il faut mon niveau ya acharnement balati ya Kofi a sainte nde Kofi aza mabe nde nga na mabe nde yo za mabe nde bango pe batu bakende ko sa les marches ba mabe mais gloire à Dieu quand même Kofi azaki au moins libéré pendant quelque temps wana ayaki ko prester concert na e et concert ango pe l'équipe bien na moni full retour PNDPC. Il était à Canada surprise pour la Kofi. Azaki na concert. Amateur podium. Na la misole wo pola lo baki Kofi lo bidega la royal ro bata podium. Bona tala bunta ro boa kanga. Bon. Il était à Canada artiste Moi respect ana ya ba entre ba artiste est important. Donc il s'allie bien. Et l'équipe est bien Paulin. Voilà, il faut réfléchir et belé Paulin. Non mon minene mo moi minene donc c'est mamba bien ça. Voilà et l'équipe bien. Maintenant ba tumusu suba ko lo bagane ko fait critique Kinshasa boy et sili akozonga ka lisusu pototé pour il fallait zonga le 13 décembre. Mais bango mutu bakati si pour Kofi voyage. Babi ndinga dana ko fait kimi libela akozonga ka lisusu te. Bon, soit Kimi libéré les appels ma bête. Na âge Kofi a commis nango, Bovanté dans prison pendant 8 ans, c'est beaucoup. Tant mieux que tu as sous pototé à vivre en paix dans Bokana, je serai d'accord avec lui. Mais au moins, tu as dossier ko baraka. Après 8 ans, il a aidé ko yela, il non azonga sous. Déjà tant yo eu des principes que nous avons na sous pototé. C'est quoi que ni sous pototé. Avant na net ni Kofi a ko la dans la France. Na kilelo penda ya Kofi malili aviva na malili ndakune malili mutu kane malili ozo comprendre ngabina na temps normal pour l'instant na Kofi na ok na nga souté na vai na nga po mundele pa mutabuzoba le retour à liboso Kofi akendaka te tour yo bako nga na mo neti ba sala neti ke ba kangete po o ba la kiseneti ba kangete ba libéré ye po beti concert ngo zonga boy ba yo ka 10 ans 8 ans et pour nga qui n'était pas OK mais maman Sarah justice pe ko benga ko bengisa ko contacter nini na biso awa ali po ba saki ko fazonga bon nzambe ka sunga Paulin nzamba sunga ka parce que même ba danser wana Kofi azara mobile na banga vie sauter vraiment so Kofi a viola bango bazara ba vierge a se retrouver na mu danser belé ba mi bengi ba on comprend et puis belé pende bazana bango mona ba yaka na ba orchestre na bula ke abimana leader po a voyageaka botika batu ba vanda bokanta pe ba bulamu Kofi ngata ya mabe ataku na linga kete ba malamu ba bolamu Kofi asala bino ezate boko mi de ba mami bimba boke ba poto ngo peka na sima Kofi Kofi laisse tomber Paulin
Nzamba au moment de tout se paye ici bas. Mon âme t'en fouta. Voilà maman Sarah, ce qui est confié à Hollanda yo et le Roni Noko Lubela comme conseil. Rien à dire pour rien. Rien. Idée zati. Naza un monopole ou anati. Pour nous nous en Non, je peux pas. Mais vous avez pas dit ça. Je suis limité de moi-même. Na koki ko déborder ba limite na ngate. Na bo na ngo sa question so pour autant so ra ko fali de abetaki. Ngo ba sani. Té, oso vous allez limiter. Ouais, je suis limité. Voilà, merci maman Sarah, tozoko bara analyse na biso. Il parie. Pour na luki na yeba na kota na mozinda wa confirmer loko yo. Na bien noté, il paraît grâce témoin de la biso ya mwasi o otaki ko bala ko leleki. Basala ki moi discussion na mobali na ye. Tout le monde a ba réseaux sociaux bazo comme divorce. Il y a grâce témoin na mobali na ye. C'est décevant Paulin, deux fois. Les gens baeba ko ça la différence il y a vie privée na vie professionnelle. Vraiment. Biso tout wana ba mibali na ndako tozala kana ba bonheur te et arrive à pe to soani to sali pe jour moko to solate to kangani pe bakanda ezala nango eza ba réalité eza étrange te koyoka ta peut-être grâce te mon amba ne ba soani ezalaka ata boanda kumoko ata boanda kumoko ata boza ba makango ko soana auto ezalaka mais o ezo décevoir nga eza ko yaka na makamu na média je sais pas na ebité. Bon, pour biso tolanda nyoso tolanda ka bon na ebité soki star nini yango asasali yango babeba ina mobile na ye tona mwasi na ye to baswani parce que na sakanda ba langage ezaka dépassé pour que la vidéo ya Panzu aza énervé en fait alors bango na sakanda mais aza s'attendre na bari tomber te vous comprendre na ebité peut-être que le quoi mwasi na ye aza na kati ya média a préféré peut-être à repérer la moi signer rapport dans les médias. Je trouve ça un peu trop bas. Parce que l'homme, c'est le cerveau de la femme. Mobali, ne batu baloba nga mobali bona boye batu bele ba finga Diego te Diego apna Joe apna mobali na masculin. Un homme, il faut avoir un grand cœur. Un homme, un vrai homme, a un cerveau à moi sinaï. Alors, si on a la capacité à la cerveau, à moi, c'est aussi que le cerveau, il fait ça lourd. Parce que des fois, nous, les femmes, nous sommes un peu bêtes. Vous comprenez? Mais pas l'idée que ça a là. Alors, déjà, on a peut-être il y aura un jour, on a aucun, que un jour, tout le monde a peut-être grâce témoin, à clasher les gens dans les médias. Toi, au lobelé dans les médias, mais ça me dépasse. YouTubers au cas grâce à ça les ngoté mais mon bali un homme responsable un homme avec beaucoup d'intelligence beaucoup de diplômes un homme responsable de son côté de sa famille ndé mutazo ya ko rendre compte pour na moi si na un média franchement moi ça me dépasse il fallait finga ta na téléphone na place ya lobama mbalube na media nga ifala ta ya benga grâce à finga ta na chombo ifala benga ta mama ya grâce temo aloba na e makamwa na zosala ate lekeli il fallait pas mais pourquoi Colin, aucun jour mobile nanga aya osanga remarque na media vraiment eza bien déjà aucun jour moi Sarah na yo samba nanga remarque na media et ba non ndeni non. Tant que vous couple na bino bo fungoli là c'est ouvrir le porte bo pesi accès na mututu acha emo na makamba bolingo na bino non ça va pas Paulin ça va pas maman Sarah tout le monde en a libala nyonso bazwaka ba parrain na ebité mon bel temps soki ba problème atana mwasi na ye il fallait mon ba parrain na bango bazali voilà kolanda image yango bien hein kolanda yango bien na été surtout ko chango hein ceux qui moyen zali ceux qui osana ngo po ngai apparemment c'est mon bal à solo là soit parce qu'à lobby à Kantaki a pensé que moi ça a changé mais moi ça a opé ça est le contraire abi passé à moi si
et ça ko dominer présent na ya lelo. Ouais. Bon, to landango quand même. Mais balbara mutu ndia komisaka a changer rapper mutu. Aza il fallait aluka moyen en tant que mobali, il fallait aluka moyen à changer. Pour mutu changer rambala mo ote maman Sarah. Déjà mobali un homme pardon. Et le conseil on en peut sango na mibali nyons tout. Un homme ou alingi mwasi na ye na état ou akute lié. Et là ali bosso il faut ça l'effort ya okabola mwasi na ba camarade na ye. Vraiment. Ba camarade oyo kutaki mwasi na ona bango. Il faut séparer. Il faut vraiment séparer. Bah on a conseil à malama en paix sa moi cité. Il faut séparer. Parce que moi si tant comme marié, il faut au bima au côté na monde mususu au région de ba mari. Et surtout que ba master ngo penetinga. Pona boya ba master nga pona protéger ba nga et c'est un calcul ta. Bo apporter la nga netini. Netini nyam. Pour mère ami nga c'est mon mari. Ay alors parce que quand ba master na pe ba cause à la pour pe li bala no ekufi lobi po moni mo bala bali pe parmi ka ba master no wana ezala parce que loko na mo de ba ba ozonga na ko to mona ba réalité wana trop na vie que ba master ba soutenir li bala mninge kufa mais après ba ne batala boy abala ka master ya master moi sina moko. C'est pas tout le monde déjà bato bili ba yape sakarine mo konzi raison ndenge bato musu ba ko ba ezana ngaka po basu sakarine motema boye yego babala pona tembete Paulin babala pona tembete on se marie pour la vie. Oui. Tant bo monique c'est bon to si procédure nyos tout ndé bo sali de ba prédot bata ba prédot wana boza ko s'observer non so monique comportement ya moi si on a changé ngo on ça l'effort à changer ka bon entamer ba procédure union so coutumier civil mais tant au moins là de moi si on peso o lukati faut arrêter hein mais c'est pas njo que o ya na réseaux sociaux bo fungoli pinda faux au moins porte maman na porte ma beo spirituellement physiquement botikeli bato esika bato ba mo konzabino siko na libala na bino tolanda voilà. Que vous le sachiez, grâce Thémo et moi, Brian Panzou, on n'est plus ensemble. Donc, moi, j'ai pris... Est-ce que Bayako c'est un divorce? Bobalani awana mairie, messieurs. Est-ce que quoi que c'est un divorce na média? C'est vous mettez ça na média. Mundele qui ça mundele makasi. Un homme c'est le cerveau. Ngambali nanga taza millionnaire te. Ata aza munene soki pe aza na libumuti. Kana mukie na ye wana nandenga zaleli maana cerveau. La première mutu. Ana mutu, ana mutema. Ayebi kovanda na mwasi, ayebi valeur à mwasi. C'est ça ce qui est très important. Ça c'est dévaloriser ta femme. Clairement c'est dévaloriser ta femme. Et bon le lobby oso mobali mo babimi na média fingi mwasi no za mal poli. Aza poli aucun qui c'était pour yo mom to pesi biso accès. Je voulais juste passer cette information, que vous le sachiez, grâce Thémo et moi, Brian Panzou, on n'est plus ensemble. Donc moi j'ai pris la décision d'arrêter cette relation pour une simple raison. La politesse de la part de Grâce, elle est exacerbée. Je pense qu'il y a le poids de son passé qui remonte à la surface. J'ai fait énormément de concessions, j'ai cru à une prise de conscience, mais bon, écoutez, ça n'a pas marché. J'ai pris cette décision d'arrêter cette relation parce que j'ai pas besoin d'un contrepoids, j'ai besoin d'une femme qui va m'épauler, j'ai besoin de la politesse, j'ai pas besoin de la vulgarité et un côté un peu mon foutiste sur certains sujets. Et aussi, dans le soubassement, vous voyez, il y a aussi, comment dire, il y a des choses qui sont pas forcément claires, que je prends comme ça parce que je me dis la personne peut changer, la personne peut prendre conscience, mais cette prise de conscience que j'attends depuis plusieurs mois. Je voulais juste passer cette information, que vous le sachiez. Grâce Thémo et moi, Brian Panzou, on n'est plus ensemble. Donc moi j'ai pris la décision d'arrêter cette relation pour une simple raison. La politesse de la part de Grâce, elle est exacerbée. Je pense qu'il y a le poids de son passé qui remonte à la surface. J'ai fait énormément de concessions, j'ai cru à une prise de conscience, mais bon, écoutez, ça n'a pas marché. J'ai pris cette décision d'arrêter cette relation parce que j'ai pas besoin d'un contrepoids, j'ai besoin d'une femme qui va m'épauler, j'ai besoin de la
la politesse, j'ai pas besoin de la vulgarité et un côté un peu mon foutiste sur certains sujets. Et aussi dans le sous-bassement, vous voyez, il y a aussi comment dire, il y a des choses qui sont pas forcément claires que je prends comme ça parce que je me dis la personne peut changer, la personne peut prendre conscience, mais cette prise de conscience que j'attends depuis plusieurs mois. Donc, on a mobala lo bake. Eza la babiloko mususu eza clair teti sikoyo. Mais abanda eko patienter, moi si akoki ko changer dans l'avenir. Papa Pandu, tu peux avoir raison. Mais raison n'a eu mon anité. Parce que ça est la sagesse peut-être. Au coco ya na mon média. Vraiment. Makambo to banda ozilande grâce mnaya na ngona média, mais pas toi. Yoza mobali moko oza maele makasi avec beaucoup de diplômes. Tu pouvais pas. Ngana on a peut-être azaki énervé. À mon avis que non, trop moi si ayo quitté. Ayo bois kaka na média peut-être ça va na eza raison té. Eza raison té oui. Eza raison té parce que ngana ne pouvait pas faire ça. Ouais, ngana na parce que grâce aza sainteté. Mobali oyo tia na média, c'est-à-dire kasuki. Mais eza procédure à malamu tasali. Elo kaliboso mobali soko zu mwasi olingo balaye avant balaye. Tu dois l'imposer de se séparer avec ses anciennes copines. Ses anciennes copines. C'est très important. Bah, on a conseil à malama au PCT. Ceux qui moi c'est à vulgaire, à impoli. C'est quoi qui a modé les deux. Soit moi ça est là qui au à Bombay Manzaka. Tant que Bobalanya a sali au pétage. On se comprend. Ben. Ba couple n'y histoire n'a pas problème. Il n'y a pas problème. Même Sarah, n'a pas mieux placé à condamner grâce Teni Panzu. Mais côté à papa Panzu ma beza kaka. Pas même on a réseaux sociaux. Ils a place à bien te donc a fongoli ba porte nyonso. Ils a pour les. Alors na meka pe ko komela nani de konapso moi mulopo. Mabi pourquoi papa zaki maîtriser qui a ça la mambabo. Moi je ne m'attendais pas un jour que papa Panzu a collé dans les médias à l'Obabilo. C'est vraiment décevant. Mais ils ont un couple parce que Babalana a mis sur la bise et puis il a mis sur Nzambe. On t'a kabola bango Nzambe. Couple n'y a pas de matata. Na biso bateau ça émission. Na bateau buno bo comme na ba commentaire. Bonsoir na banda kuna bino mon appel misu baza ba impoli ko leka peut-être grâce nemo grâce to découvrir pour mo ba ina accusé nango misu peut-être misu ba leki grâce misu pe ba vulgaire makas ko leka grâce peut-être ba kuta na mibala malama mitema minene o ba supporter basi parce que lo mona nga pena na biso nga na na ndeko na biso mon propre alinga mwasi ndeko na mwasi eza na ndinga mabete mwasi penza ya boulevard openza yimbleva melaka bangi tout mais azo mwasi wana ti ayaka ni na ndaku batu bandima baling azako lingeti mais asala tout et tout famille lingaye abala elelo mwasi wana akoma kolata liputa akenda ka église akoma bien to batia penza balandela epo bamona kasi mobala za servoir mwasi problème mobala koki ko manipuler mwasi ko manipuler mobala yana mibali misusu azaka bien tanga azaka célibataire tanga bala mwasi a détruit vie na ye mwasi akotisi na badiamba na ba drogue c'est mobala za qui esprit faible. Vous comprenez? L'homme peut manipuler sa femme, la femme aussi peut manipuler son homme. C'est pareil. Mais quand il y a des réseaux sociaux, et solo li penda qui tourte et ça li bien parce que la porte penda pour les et ça li bien déjà koyoka grâce mututu nenga lobara mututu ebi elle est insolente, elle est aussi impolie, mais au cas ça on a jonoté ngape na ndenge mon grâce je suis trop insolente, trop vulgaire, trop impoli, place impolitesse c'est ça. Et ça la bien ça mutazo miyeba. Ça la bien que au moins tout ça tenga ami bomba ka. Kaya batu babenga nga na téléphone ba yoka ngoti. Osomona mtoya mbo allô oui. Bonjour Sarah, oui bonjour. Ça va bien c'est qui?
Oh, yoko na yoko yo anani. Oka mangala sec kaka. Réponse sec. Je suis trop impoli, place même poli baza. Très vulgaire encore. Et puis insolente. Mais na ko ça ngo pas John ngate. Tu vois? Na loba trop. Mais qui loba koloba trop nanga na ça. Et alors mobile mo à mettre à makasi. Parce que qui makasi na la que ça moi siné. Ok, bunda on a rien. Voilà, c'est pareil avec nous. Vie professionnelle et vie privée n'angate. Ah on a la bino longi moko très vulgaire, boyna boye munoko, mais nous avons sans esprit mo boyna mi sombali. You mamoro boy. Je comprends. C'est comme ça. Alors so comment soit star nanga na pona batu ba utalanga e pona jo nanga tena mi mona ke ngana star ngana danger te so moi so comme remema ki star tina ndako libala o mi bimisi star chez jo na yo ma trop libala libali basila te mobali boko kabwana obala mwasi msusu sko réputation na mwasi mobali msupa bala comme bangati quelque part babala ya tembete babala pona prouver batuté babala rasoro moni kokoki kinga sara na koki en tout cas fona bala et je dois tout stopper Paulin de tozabo il y a un temps pour tout temps ya kolieza temps ya kosekeza temps ya komeleza temps ya kolaleza yango mona katande ni mutasuka aka na kolala c'est-à-dire il y a un temps pour tout et comme appelle un moment moko boye et comme il faut otia ba point na babuzo ba mususu na vie au stopper. On dit que vous avez konza, ote me yonde muto konza yango. Té, au point na ba bêtise. Il y a un temps où tout le monde doit mettre le point na ba bêtise que bêtise oyo et ko dépasser ba limite au té ko matishenga. Parce que na ko moi c'est mutu. Parce que il y a un temps. Donc muta changera té arabi. Mais tant que ngana to na maina makila to koki ko changer, on peut tout arranger. Donc il est temps peut-être que Grâce et son mari ba meka obongisa ba bimisa vie na bango na réseaux sociaux s'il vous plaît. Vraiment. Pour dire tout le monde ba pesi accès na bande ko belé ba mo lobela lobela trop. Et puis boye ba que tozara na pouvoir à langage ya parole. Ba titre zaka Grâce te mon ba divorcé. Dans ma lobezo landa. Mutu tout a comment zo monopole likola bolingo na non. Tu as mon appel boye mais moi c'est malamu atongara mboka. Moi c'est malamu atongara ndako na a éviter biloko. Na mona bande comme sou babaki non mobala leki sous ça démentir moi ça démentir non. Na komela ki mani moi mlopo. Ba garder silence. Paulin et là msou bako lobelo na réseaux sociaux ba bambeli yango ko garder silence no bimi yu maté et l'accepter te que likambo wana ba beza ya solo. Ça tu monton azo mené. Et l'axika ke tu as banalisé ça. Obo pesango accès que batu ba lobelango. Tant bino mo boye sous solo ba ki oye sous ko démentir en tout cas et comme bêtise. Yango moni batu sous baktanet da ba page ba oke bisa panzu. Mo bananga boke biselelanga na média. On se comprend. OK ba grâce à ande kona biso boye na boye non boye za ko sunga grâce te. Boye za ko sunga grâce te. Ce qui réellement ma propos mobile nazo lobeza vrai a changé. Aza star et pas John a été. Zala insolente, trop vulgaire, wana oui c'est bon. Ezanga pe na loi yi, nga na loi grâce. Mais kota John a yo, ozande na sama kolonete, yo za mwasi. Oza star na ba fan na yo gangela bango sa na bango oyo lingi. Alors, kocha mobala batu msuba zo finga ye oza immature bona we or kanda sore leki mutako craquer pe. Parce que comme on a Panzu, c'est un homme qui réfléchit bien à quoi il y a médiaté. Mais peut-être bande balobara tout excès boutou. Donc excès leki et craquer que peut-être ka epesa qui rapport pas maman moi na yo ki maman taper si ba parent ba yo ki ba parenté habiter na lobelata bande kona média. Zoka bande kwa média wana izalaka ya mbebo. Ya mutema te. Na mutema mona tomsu ka parmi batu na yo wana ebele ba osepela libane kufa to sani to kokana. L'homme c'est le cerveau. Voilà. Alors Basal Mabé.
Il fallait pas betango le roi mobala ça qui déjà erreur na sakanda fallait pas betango kaki pakakaka batika ka internet et le baloka ba kizenge après ça va passer donc voilà. Vraiment merci maman Sarah ils ont vraiment kitoko tous évoluer kaka tous évoluer et il faut notre question apparemment ils sont à top hein. Ouais pour lenga na cause si latin nga kisi nazwa eza na délai indéterminé. Et puis pourquoi on a tourné aux questions kasi yango pe na émission non mikolo nazomona presque ba chaîne belé ba chaîne na ba miniature titre et non moi je le kelanga il nous réseau er moko esili bozo so siko yango tout na la vérité vérité za nini Paulin we barake deux fois ils ont abattu musuba prier mais ma prière na bango ikoma panzambe te peut-être baza sainteté peut-être baza dignité devant Nzambe po yo kama loba na bango esenga nini et comme il faut rappeler Nzambe ya adina bal Nzambe ya mama olangi Nzambe ya mama nanga mais pourquoi tout ça bongo pour Nzambe à se souvenir na yo rapidement te na ese exemple na la poso tanga bango nyos tuté pour Nzambe ka asani à se souvenir na yo et ndenge mo na YouTube ba te belé pour salaire pour YouTube ba futa bango il faut tala est-ce que y a un lien na star na biso oyo so tengati na miniature na wata titre tengate pour la YouTube au futondeni vraiment pour il faut saraza la YouTube donc bango ba YouTube a se souvenir na salaire na bango na nga c'est sûr tu comprends bien yo za babi ndenga tie photo ya Sarato là na kombo na e c'est sûr ba na ba lien to kanisele to fute mbongo na fin du mois oui ngana za salaire ya bato belé Paulin c'est normal na kosila kana ba miniature te na kolongwa kana ba titre te aussi longtemps je suis en vie succès na ngeza indéterminé na simba musika place on a kobela liboma te place on a sacrifié makila mu kitende place na simba voilà vous comprenez pour ça to bi total lelo webi soy ore zate étoile zate ekufa to bayiba yo lukelo nganzambe bazongo selango pardon aura chance étoile biloko na misato c'est important na vie ya mutu batu musu leo na YouTube pour kangise musu $5,000 Paulin akobetela ngo ba 10 mois mengasko eza salaire te mais contrat mo ba yelinga ya brisque boy pour 1 mois ba pesinga 5,000 cash ta ba contrat côté na kindara on a nyokwa mité na sali de mission te na toki te 1 mois 5,000 pia 1 mois na sous parce que pour bi ba étoile no sala ekufate il faut chance na we briller soto bi total lelo na réseaux sociaux apparemment chaîne na ngezongi moi sima muke na ba vu na ba live eza moi muke sima parce que notre travail penza mingi susté na commis plus na ba travail individuel ya ba huis clos vous comprenez tout ce qui est bango YouTube mais bazo ko rakate pour moi na est-ce que PRCN est-ce que bango est-ce chonin entre samedi et tous ars bon de livre est-ce que bon mon lire to ke nango apparemment YouTube na chaîne to sur na vitesse vitesse ya te te mo ki ya bongo Paulin mo ki les ara tour à tour des places nzamba lo baratango ba pesi opportunité saisir pour batu ba se côté pour e comme asala succès yo wana na moto non vous comprenez parce que mokili ya tour à tour lelo ya yo lobi ya ye lobi ya ye kuna sko totikeli bango YouTube na maboko basali de ani na YouTube vraiment pende bazana baganyana bango pelaka malonga te be mission tout ozotala wana basalela ngo 10,000 personnes en ligne balekanga babeta ba 10K en ligne bazwela ngo lo malonga te oui point secret YouTube ba bien ngoti
YouTube ayebi bango te moto atala 20K 30K atala mate Pauline ayebi sio nini ke nga moko Sarah na utebi soka ke nga moko Sarah ndela za chaîne nanga ya na simati mikolo ana sima to na sima na vitesse ya ko batu tout ba na vitesse bazaka na kombulanga na monoko pour YouTube akantira bango salaire. Vous comprenez? Donc chaîne est en baisse mais Sarah vivre bien. YouTube est bininga. Vous comprenez? Paulin, Aura, étoile babota manango. Na vie faut comprendre le roman que nzamba za roulage sur apesio, il faut saisir l'opportunité aux amayele aux $800 balia agnos tout est pour le beau aux ouaté aux $800 oyebi ko botisa ngo ko mata 200 300 poko mamuta mote ya mabete ta nzamba opia mutu mususu poso e komi tour mutu mususu o bota enquête o bota mote ya mabe et ko faire avancer au pe na rien parce que mote ma mabe jalousie keto et faire avancer raté o sala mote ya mabe ti na suka nango o saka na viwana sko bateau tout ba o sala ba vie o baza vitesse nde ba o mi mona ke ba na vie ba na vitesse ba na on a question on a tout ça on a pour nous peut-être bien à vie privée c'est-à-dire tout ça handicap musala voilà merci au fur et à mesure batu pona batu ba monara so ba ofinganga selon bango ba mona ekitisanga te ezo faire avancer nga YouTube otala penda kete au stade la même émission tout ça une émission o de matinanga ezaka tango bango ba ochanga na ba miniature ba olobela ngaka yango wana ka Paulin so ba ocha osusto kufi Karina Pemiti oskali na yo ngasko na ko pema kate parce que ngande na zabe so na bina vana na calculer na beta kindingu na iba bango tu makolo na obeta mais na tikela no ba tout temps bateau basaka enquête potala kaka entre bango na bango ebele babebani wana likola ba vie mais baebi secret ba vie pété baebi pene la YouTube fonctionne ati mais ki motema mabe bozwango pe kasi bozozwango bokoki kozwa te bosayelango bozoko sayelango donc nga kobambana nanga ikono mwa pasi il fallait qu'il ba arrêter ngata na banda ko banda ko ndé déjà na batika ki obimisi mutu c'est trop tard ba supporter ngaka ba supporter nga ba supporter kozwa nanga ba supporter tant nanga na succès nanga parce que ba tout ba luka ba ça succès anonyme à la raté ba peso trophée ndeni ozalaka na sima caméra olobaka ma vie abatu ofinga ka abatu bongo vie na yo yo morondo ozana ta mso ata 5e primaire otanga te mwana poto ozaka na bavia batu libala gase libala nane kufi libala nane non batu tout basara be mission derrière la caméra parce que biso félicitations na biso bato sara be mission na Congo to mona naka ata ba mura na ba malika ba finga ba fivette ba finga mais ba mona na rati mais bango ba finga batu ba finga bavia batu anonyme non ba telema tout droit te taper ba défaut na mais ba ya na ba via batu ba telema te taper ba défaut na bango ba ya na sima na sima caméra bazo ya bazo finga batu ozo trophée te ba chroniqueur te bango ba bato a passe ya poto ba koki ko sala ba benga ngoni kayute a moni moyen le plus facile ya gagner mbongo tellement ebi ke ko kangisa ezala moi passi a komi na anonyme chekara te soki téléphone na wana tongo dossier à Botuboy na pokwa dossier à Mutuboy na 15h dossier à Mutuboy na 18h de au moins appel bon ngo azo émerger ta OK liboso te ya Kishasa kasi o investir ya so mapanga na Kishasa tondimo on se comprend on doit trophée te peu importe ma rambo pas sélectionné na liste na zanga moko jusque là je suis la seule personne ato sali marambo sara sala ato fingi batu sara finga ato koti prison obimi makambunga basaela nga bosaelo te lipamboli na nge ekomelo te toza aura mote chance mote étoile mote inutile
ya osa jalousie na nketo. Vraiment merci maman Sarah. Na cesse boyebi ba business na sala te. Na cesse boyebi ba partenaire na nga o ba financer nga te. Peut-être YouTube et comment tout compléter car tout fait nombre. Tout fait nombre. Merci. Mon attaque na force à sous tes polins. Ba actualité combien les kinga na tika olobela ngote. Soko to na plateau zoboya. Nazo forcer na nga te. Non forcer te. Po copa 5000 yela nga ya brisque. Na forcer te. Voilà, merci maman Sarah, tu as remis vraiment na souka ya analyse na biso. J'espère que ton métier ko loba nyonso o ezaki ya loba awa vraiment bo meka ko condamner te bo meka pe ko appuyer peut-être mais bo zala ka na katikati bo zala vraiment bien. Maman Sarah na ebité ce que ça loba ya ko baki ça pour to ka bonanga na yo. En tout cas, Paulin et le robaxiate conseil ka ke mutu nyonso aza pour ça za na succès. Succès muninge peso pasi te ata muninga azwa succès na yena ndako nganga ke yo pe ba pection ndako nganga te neti nga so na moni ke mutu moko sa succès na ye ba bika simba kisi nga pe na ke lukana nga ka ndako nganga o eleki o ya c'est tout olena loba koloba lobezala ka jalousie nzala pasi na kozanga ndeti ndaka mutaya koloba ye kuta simba kisi ya yo nini kasi kisa kolekisa bana na ye akolekisa famille na ye ya yo nini nzala pasi na kozanga senga na malembe. Merci maman Sarah, senga na malembe nga kuto chité mais avant to kabwana moral boz c'est la 2 minutes et qui mangate dossier nene ya tisikoto mona mana nene ya komina ye yanke nene na opeseka trophée. Nene a phase année trophée. Trophée on mis pe à la kaka biso trophée. Te ni ya misa o misi. Ngala pesa penda Paulin. Tikanga na pesa penda trophée. On la ki biso journée. Te na luka na sa ela. Il faut jouer argent. Te argent à gagner. À Guillaume tu as gagné. Il te na mi tu te te apna na. Il a mérité or. Oui ka batami bien. Pe ça ne ba live. Roswele wapi nene wana Miami te pole na tout la ta ana Miami te kana Kinshasa te na bangi félicitations wa Juja wa voilà maman Sarah to pour Sarah mon analyse yango banda makambu ya ndeko na biso lipasa jaria banda ba livaiki makambu tout on a pas mal lobeli yango troti sikoyo ndeko na biso komendengeni na epite oui bah t'es né aux amours sur la rana bande qu'on a eu. Parce que na ebite ba informer ngate ngapi na bengi na ngapete. Prenez l'équipe au bois ko lobele penza. Te ko boya ko lobele te. Na loba soki na zui conviction peut-être. OK. Ou bien soki na za na vérité à source à makambo. So na za bleu j'aime pas parler pour Poya le bana ya lokuta. Na lokuta ka pona kota nga ba vie. Voilà. Et après ba problème sérieux au landanga na sima. Je peux pas. Na minute atana na lar nanga tamie esomba ba sima etonga et ma toiture et ça la crépissage que ba kangio bimiseli mbongo mo etele boye. Et que nango ka ofele boye. Tetame kumbongo ba comédien ba lia tourner ba film. Donc, il y a d'autres choses, je ne peux pas quitter. Mais, peut-être en a privé, donc au solo là, il y a bonne santé, mais à la télé, je ne peux pas. Merci. Tu as commis le souka. Il y a aussi beaucoup de dédicaces Voilà, merci Namba Bonenyo sur Sarah Tola TV. Zalaki ngai wa bino mwana souka e ba mukendi nyonso. Invité à la Kibongo, Saratola, Wazali, la patronne en anga quoi. Voilà, tous les gars, on a pour la recette, la bino, fama, musala, talara, sans bino, mon boulot, tu peux savoir bino, information, frère, n'engagez zalaga. Pardon, bolembangati. Bolembangati, bo supporter ngana bakapus nanga. Bon, mais on a fait la sous caméra. Na tout nama Sarah, question mo, oh, tout na bakisa sous le côté, na bakisa le côté. Paulin. Émission si émission si nango déjà mais elo moyi ngasiko eza parmi ka makambo na omona elo honnête omoni bato belé ba yebaka te ti to pesa ka ba information boye to pesa ka ba information ya
nga mona fondé te. Okay. Il faut to pesa ka ba information oyo bato bazoyebisa. Moi liboso zaki journaliste azoleka na TV ayeko pesa message peuple pesa ki te moni place boye quartier boye journaliste ya lobi on na TV. Nga pe sikoyo na ina tuni loko. Comment les autres tengama na milieu bato théâtre est trop. Elo ni lega na yo na kati bato théâtre. Na nenga mabeto na nenga bien. Te etangama na ba nenga bien na ba nenga pe ya mabe pesa. Déjà la nenga bien parce que ngai na komi ko collaborer na bango. Na komi ko produire ba film na nga na ba gag. Alors ce que etangama na nenga mabe peut-être bato ba benga bango ba lolombo batabisenga senga. Bato asombelanga pesanga kabelanga sopeka ba sopeka peut-être balingi batiaka moi bazizani parce que nga na mukolo monte na tombola mitambe nanga na ke na bureau moko kokoko ya comédienne na ko tonga to na ko senga mbongo to na ko lukaliye bani to na ko luka relation amitié na sala ngote na respecter ba comédien so na obenga comédien zake aye to coopérer so que émission ici so que il faut filmer na futi caché nanga to tourner filmer to kabwani mais na sala ngona mteke na longoli mitambe nanga na démarrer mutuka nanga na tie parfait nanga Yves Saint Laurent ba utotindelanga allez na keti na kota la comédienne mo boy kokoko na bureau comédienne de na zaboé na kana besoin mbongo de kazia masanga to na besoin ya cotisation pour na sala libala to na besoin ya mbongo a fête nanga te je le fais pas et je le ferai jamais na bandela te nga na flatteuse te na flatteuse te Paulin na respecter ba comédien. Donc ceux qui toza ko se collaborer c'est pour le travail. Na obenga bango aya tout ça émission avec beaucoup de respect. On a pia bango. Oya on demande mais o pa oboya. Aza libre de son choix. So ipe na bengi ba msu na film oya kondima. Oya ko boya. Aboyi c'est son choix. Et comme isangana na problème te parce que boya ko les émission pa nanga non. Ya na bato belé to sola bien mais émission pa nanga ba yakate. Mais to sola na biso bien. Toi pe na problème te. On se comprendre. Et ça ba limite peut-être ya a tia na ko délimiter en ngote et ça ba principe à vie na. On comprend. Mais nga aucun jour na kenda au sala qui sopeka et pas comédienne moko pour bato bongo ba benga bango ba sopeka. Donc na ye net pas na Paulin, oui bité. Maloso kutu nungo mona ke wana tonga kayo maloso wana no za na suka na yebi koko longolanga moi feuille moi camar pour que somba décasier voilà pour na ça l'anniversaire nanga c'est comme ça moi je me respecte Paulin na ki mobola nanga je reste chez moi vraiment mutoye baté que Sarah la nzala je me respecte boza basi ya batu. Mais ka kokoko na ba porte ba comédien ko kene ko senga. Non. Netinga na respecter Jonote 1000 fois. Vous se comprendre? Non. Tous ça ba collègue. Est-ce ba ke biso na ba comédien to ba collègue? Ko senga na temps normal ezalaka. Kenet na ba la boye, na zui faire part nanga. Peut-être na tindeli yango Yaboui na ba la faire part yango wana. Viens nga fallu m'asseoir non bala faire part en moi. C'est normal. Mais jamais président l'a dit non, yeko président l'a dit que tu le yangana il est comme atolo. Pour y na benga ke pe boyka président. Wakela mwelo mo wana na MP ça. Tola yo mutungisi obi nga fona le kana bureau mkono ya na bureau no ofuta ngambongo ebele. Vous comprenez? Mais jamais mon nga ke nako benga neti président l'a dit président l'a dit aux bien na place ba nake président webi ni voya sa ya tongako pona suka na masani et pas cause voilà je le ferai jamais. Merci maman Sarah. Donc, toujours voilà na ba comédien c'est la famille, on travaille en collaboration comme tout bango ba cause na besoin nanga un jour comme tout ngape na ozalaka na besoin na bango un jour. Donc bateau ba travailler en collaboration ba beba na facilement te lo baba za na vision aigle te. Pour mutoka nga soko ndimi obeba na ba comédien peut-être nyonso. Wa maele te. So po ndimi obeba na ba journaliste ba réfléchissera bien le roi ba sarato là. Te wa maele te.
Vous comprenez? Toi, bah, Mikolo, s'il y a un ça ne va pas, bah, Tchombo n'a plus Zalaka. Tu appelles. Yaya, A, B, C, D, E. T, Yaya, tout le monde a tout sola. C'est comme ça. Vraiment. Donc, là, Nazalaka, Pena Kozalaka. Attends, un problème, monté na comédien. Nga, Nazalaka, Pena Kozalaka. Attends, un problème, mon côté, na ba journaliste. Oye, les canards entre ba journaliste, ils ont jalousie, nzala pasi kozanga. Nde yango monaka kapamba bo bando finga muninga poem so monenga na sai video na jeep nanga kapamba bo lo video sala ibiso samedi yango na lo bakapamba bo vanda de maringa siko yebisanga sara so na zara mabe est-ce que li salum akosola nanga so sara enregistra bato est-ce que li salum donc nana bato na solara naye na solara na bango batamine na mboko ke tambolo ba ke sara na mutu mabe basekaka Sarah na registra bato baseka po bango mo bavanda ke so ezala bato que Sarah ko sala maba ko enregistra ko ça chantage déjà peut-être babiso. Vous comprenez? Vie ça la rabiso te. Ba vrai nanga bato bazara nanga bayebi ke cop wana astola te. Mutu mususu bako yelo sangwa mutu na musika o bayepe mutu na musika ya mabete za ko cha bagarde fou. Mais ko juger mutu te so na noa o approcher te. Comprendre? Pour ça la pembe na yo. Voilà. Donc là, maramba ba comédien bimisanga pole. Pe lingala nga ba ranking sambongo. Ba c'est loko. Pe poto bazo bengana ka ba artiste na biso to moni pe ça a lancé affiche moko ça y de loin et sobe bazana spectacle mon na Paris on a descend et na si je comprends bien na janvier. Habité. Bande on a biso bo ya artiste bango ka bokechu loka zawana nzamba sungara yo kama na bato théâtre to ebite to talaka nan basali bango mabeta na mpe balobi likamwa mabe pona bango te tozo tala bango basipona batu une semaine avant babando beto bantwaka na réseaux sociaux et monsieur ko sala bate bokecha okele ko luka côté salwa leza abalo ko sala ba vidéo donc les africains babotama na motema mabe ya kobotama c'est eza pas si polé ya pas olia bando luka yeba est-ce que étoile nange briaka est-ce que chance nange salaka est-ce que te ya zuita na enyo so bando sa monter ya mabasa la ba comprendre ngo ko isa Sara ato ko isi Sara yo chance no ezonga ka te obonga no te ekenda yo banda ko luka nde nzambe na vina yo lo bando sa Sara motema mabe nga de na pimbo na nga pole na sota ba niveau merci to mona niveau lelo lobi pe na rotika YouTube na tikeli penda bino oyebi ke na ba kopa mangamba ba télévision na boy neni yo mo est-ce que ba chaîne wana ba TNT ba chaîne wana chaîne mo penza est-ce que mutaro boya boulot te robo ya te parce que quand nga temps nga travailler ka na YouTube te naza ba cop na sala rasko chaîne wana ekanga nga ndata na koma mongamba yaya YouTube kuta futa nga malonga bino bo futa nga malonga te likona ngo lokumu kana saka na chaîne mo boya ya local chaîne mo local non vous comprenez donc ato sali motema mabe pona nga fois 100,000 et kolongola ta $1 na banque na ngati ngana na koma olobango Paulin ata ba finginga ata ba selinga milliard émission ata ba tonginga ata ba salinyo so sa mel Paulin lokole kolongola ta $1 na compte bancaire na ngati botika te bo continuer ponga na lingambo makasi nge swanga ka so na monike ko finga moko $1 longwe sko no tala ba finga na YouTube même bon na banque sili est-ce que loke longola na ngokuna te yaya Amazon merci tomoni bongo mbala simalio to kata émission ka bon bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux
sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.